Pona yo lelo nini penzo kokoloba na ba imboka ba kolanda biso. Merci ndeko journaliste pour la motuna wana. D'abord on a nos 23 ans soki ezalaki mwana botamaki mwana koli. Et 23 ans pour na moyi engelo bake et oumeli depuis atika biso kenda. Mobutu azalaki n'importe qui te. Mobutu ezaka même 32 ans et a règne na kati ya mboko. Et depuis akufa nano ba honorer ndenti ba honorer mbalote. Pona nini parce que azalaki na mutu ya bato. Et bandeko na ye balingaki cette fois-ci ba honorer. Yango moni ba bengaki biso nyonso ba o to mona ke toza non seulement ba na ya politique mais aussi sociologiquement toza partenaire province Mongo pour que to ya ko honorer to ndakolo na ndenge andimai kozwa pembeni na ye et pour na biso pota na ebela na te yango monaki to ba ke mkwalo to kozangisa ngote surtout pour na biso neti ba oto abane ya politique ba hérité politique na pour ne pas dire ba kokone ya politique parce que ngana bandi politique na ba oyo ye a forma donc du coup je ne peux que venir pour que na ko honorer bémoire na ye nzoto na ikino déjà na école au Maroc oui. Ni butu kumbala misato nini ukosenga na mbula matari. Cette fois-ci, nous avons le président de la République à Kolanda-Biso. Et puis, nous avons ici Mbalo à Kosala au Baninga Nae, au Balega avant et au Sala Moté. Parce que tout le monde a dernièrement assigné ordonnance pour créer une ville de Kombo et ancien Premier ministre. Et chaque année, à Honoraka, ancien chef d'État sauf Mobutu. Et nous avons ici 23 ans et pour que cette fois-ci, le président Antoine Tshisekedi Tshilombo, à côté dans la grande porte dans l'histoire d'Ambogo à reconnaître finalement Kondo Maréchal Mobutu Sese Seko parce que la canisi nyo so ça les akama bete et neti biso ngana za président parti politique action pour les changements biso za parmi ba combat biso to mener eza combat il y a restauration des valeurs des républiques antérieures et ngolo bani ngolo bake na ba république nyo so le kaka nyo so za akama bete oya bien tokozwa ya mabeto oboka mais neti Kondo Maréchal 32 ans est-ce qu'on peut effacer l'histoire ya mboka ya 32 ans c'est quand même les parrains et les pères de l'unité nationale et de la paix na kati ya mboko lelo toza kolela unité nationale mais mutu oyo asimata socle la unité nationale wana pourquoi ko honorer était na kasi président Félix Tshilombo cette fois-ci on comprendre peu na ebike on sala quelque chose pour que mémoire ya Kondo Maréchal pe mbula na surtout comme la date ya le 7 septembre baba na pe ko kanisa ne bakanisaka ba ancien chef d'état msu yoso. Merci ndeko. Allez. Pona yo lelo nini penzo kokoloba na ba imboka ba kolanda biso. Merci ndeko journaliste pour la motuna wana. D'abord on a nos 23 ans soki ezalaki mwana botamaki mwana koli. Et 23 ans pour na moyi engelo bake et oumeli depuis atika biso kenda.
Mobutu azalaki n'importe qui. Mobutu a quand même 32 ans et a règne na kati ya mboka. Et depuis Akufa, nano ba honorer ndenti ba honorer mbalo te. Pona nini parce que azalaki na mutu ya bato. Et bandeko na ye balingaki cette fois-ci ba honorer. Yango moni ba bengaki biso nyonso ba o to mona ke toza non seulement ba na ya politique mais aussi sociologiquement toza partenaire province Mongo pour que to ya ko honorer to ndakolo na ndenge andimai ko zo pembeni na ye et pour na biso pota na bela na note. Yango mona ki to ba ke mkwalo to ko zang sangote surtout pour la biso neti ba o to ba na ya politique ba hérité politique na pour ne pas dire ba ko connaît ya politique parce que ngana bandi politique na ba oyo ye a format. Donc du coup, je ne peux que venir pour que na ko honorer mémoire na. Nzoto na ikino les gens na école au Maroc. Oui. Ni butu kumbala misato. Nini ukosenga na mbula mandari. Cette fois-ci na kanisi président de la République a kolanda biso et puis na kanisi mbalo ako sala o baninga na e o baleka avant e ba ko sala ngote. Parce que toka ko yoka dernièrement ancien ordonnance pour ya ko créer ville Mobimba Kombo et ancien premier ministre. Et chaque année, à honoraka, c'est chef d'État sauf Mobutu. Et nous avons que 23 ans et pour que cette fois-ci, le président Antoine Tshisekedi Tshilombo accorde dans la grande porte dans l'histoire d'Ambogo à reconnaître finalement Kondo Maréchal Mobutu Sese Seko. Parce que nous avons nous sommes les et net biso, nous avons président parti politique. Action pour les changements. Parmi les combats que nous avons menés, il y a un combat, il y a la restauration des valeurs des républiques antérieures. Et nous avons dit que la république nous sommes les gars. Nous sommes les gars. Il y a bien, il y a mabete au boka. Mais neti, quand on maréchal 32 ans, est-ce qu'on peut effacer l'histoire il y a Mboka il y a 32 ans? C'est quand même les parents et les pères de l'unité nationale et de la paix à Mboko. Les autres ont là, unité nationale, mais Moutou, oh, Simata, socle la unité nationale, voilà. Pourquoi qu'on aurait été? Le président Félix Tshilombo, cette fois-ci, on comprend des paix, on a ébiqué, on a quelque chose pour que mémoire et Kondo Maréchal paix, Mboula, surtout comme la date est le 7 septembre, on a pu organiser des Bakanisaka, un chef d'État. Merci Ndeko. Allez.